Voilà, mokolo la mon abino balandi émission Le Peuple Parle, les émissions nabino bana Congo, kakanesi na lubaka mboka o ba respectaka population na bango te ya kamboka ya kokufa chaîne ya télévision, o ba respectaka ba téléspectateurs na bango te ya chaîne ya télévision ya Yiki. Frappe encore et disposer la bino émission Le Peuple Parle, bande konangai, ba actualité ya kobeta eza moi ebele boyebi baki boyebi bino moko que Yiki Kebetaki na discours ya mwana Congo na komboto déclaration ya Tambwe Mamba par rapport ya décision ya mokondi ya mboka na o etali état d'urgence cour constitutionnelle pe autaki déjà pour lancer yaye maloba ya roloba ke non état d'urgence ya mokondi ya mboka violaki nango mibeko ata mokete za ba actualité turumeka kobeta na kati ya plateau na biso actualité mususu oturumeka kobeta za gestion ya affaire coronavirus turumeka pe ko développer yango puis turumeka ko développer mambo ezoko leka na Congo central ne mwana ntemi na makambo ya tribalisme ezobeta kuna eza vraiment ba actualité à part wana turumeka ko bakisa misusu na kati ya plateau eza vraiment spécial tozala mwana Congo Michel Kitoko leader du club des patriotes tozana yawa mbote mwana Congo mbote mingi bonne santé madame santé madame et puis na tondi matondo na bandeko na biso soba ko na biso très bien vous êtes politicien mwana Congo Nazak leader ya club de patriotes o alingi mboka o alingi makambo mboka ekindi liboso très bien mais na kati ya lisanga ba politicien na kati ya lisanga ba politicien naza na kati ya club de patriotes congolais yangonde santé nango eza malunga parce que ba homme politique bazo vivre na monde ya population ba komisi peuple pauvre pour va s'enrichir c'est ça ba ebinga que naza leader d'opinion leader du club de patriotes congolais naza l'homobiste de profondeur et non pas de périphérique naza na responsabilité en tant que consultant dans beaucoup de domaines nationaux comme internationaux. Très bien. Santé, on est la santé kito. Malamu. Ya yo malamu ya mama matembele za pasi. Ya matembele o ya bande ko na biso nyonso ya moto ko lubilango lelo ko makambo ya mboka ekende liboso de façon que bana mboka ne se pas se retrouver na ndenge makambo ne se ko analyser lelo po na polele la vérité et bana responsabilité ya moko na moko par rapport na makambo ya mboka. Tu crois que ba politicien ya kati ya mboka Congo ba osala mesure ya résoudre nzala ya la population ba politicien na zolo oui nandimi que lelo soki ba politicien ba yoki mbela ya peuple congolais o lelo congolais sous baté congolais sa congolais jami sous congolais comme mayele congolais lelo soki o lobby ki dialo lo makambo ya koloba ko sakana na conviction na ye o sala ngo makambo na yoneti ndenge to mona ba o ba lobaki lobby muibi fe sila bato ami vitokanga bango moko bakangami babilo wanengo wana nyonso de congolais to a komi mayele a fungoli misu ya koloba ke il faut yamo na congolais a komi Saint Thomas il faut yamo na likambo boye yemo ko na misu po andima wana en tout cas ils ont félicitations na peuple congolais. Très bien, merci beaucoup à Osaïe Moroté. C'est pour la première fois que Yambaye, en Fona moi Yiki parce que Yiki qui les a vraiment normal pour la recherche. Tout ça, Zikou Kamba, la différence prophète politique. Mbote Ndeko Zikouka. Bonne santé. Ozo Kimaniko, Yangoya. Très bien. Voilà. Nalobi Boy. Zikou Kamba, est-ce que tu vois le no Kabal Yamona Kongo Tambwe Mwamba? Anaka beta ya roluba ke non il faut congrès il faut boyer et simité cour constitutionnel à Timbeli rapidement. Bon yo benyango kabal mais ngana benyango eza mutu na mutu azoko analyser ngo na ndenge na ye et aza président ya assemblée ya Sénat plutôt. En tant que président du Sénat, après ça qui va point de vue naïe par rapport à l'article où il y a la constitution, où on a qui point de vue naïe. Donc pour Nangaï, il y a cabalité, mais c'était son point de vue. Point de vue parce que l'institution président de la République qui le dit état d'urgence, mais au retour, il est payé pour un mécanisme pour crédit au moins que qui constitutionnel à zone na
Non, nga naza d'abord défenseur na été mais ce qui totali to komona ke il a créé l'équité mais il pona yé maloba na ezalaki boy ezali état d'urgence des faits pona yé c'était l'état d'urgence des faits pona yé fallait ba sangana po et comment juridique alors c'est ça c'est un débat na mona ki pe président ya intérimaire à IDPS Aleki lui aussi il a donné d'autres alinéas à la constitution donc c'est-à-dire commis débat donc dès que ça il y a débat il y a un débattre na kati ya plateau parce que commis débat est-ce que oui qui va bien ici on a lié Tambo Momba Jani Mabunda baza c'est là mon konzamboka est-ce que oui qui na kati kuna yiki kipe au beta ma place parce que les solo na mo ezalaka ke comment yo kokyo contredire maloba ngai comment est-ce que monite que non aussi c'est pour vous dire que quand politique eza o ezoloba na balabala ti omoni seconde to zaboye ndenge bake kuta na wana biso nyonso tozoloba na balabala totikali na balabala bango ndenge bake kuta na bongo bako mélanger ensemble bako vanda salon moko bako solola makambo moko tu penses toyebi te combien de temps bako solola toyebi makambo bako solola te donc ça veut dire que politique ezande o wana bango ba osala mais o biso to osala ya balabala eza ba politique ya caniveau mais politique eza o bango ba osala est-ce que biké kamere pe ba mela qui gère ensemble mettons justice et sali musale qui peut être commis ensemble pour là ensemble voilà John Kabamba boza kuna boza na ba CD ya prophète politique epelé koleka il y a plus de 8 ans boza nango okomona ke naza mutu o na banda ko yebisa yo awa ke même président Félix Tango akoti na sala je crois 4 à 5 émissions na yo na yebisa yo ke mokolo na komona président Félix abandi ko kanga ba ministre ya goigoi ba DG ba PDG et consort o ya goigoi nde mokolo nga na kozonga na plateau pona ko soutenir politique na ye na yebisaka yo bana mai pe bayebi na bandako o balandaka bayebi c'est-à-dire que biso nyonso congolais nyonso o aza vrai congolais lokola ngai lokola yo lokola pe bandeko bazola na bandako je crois baza d'accord que soki mutu ayibi na patrimoine ya l'état ayibi mbongo ya mboka o eza ya biso nyonso ba congolais je crois que mutu wana quel que soit rana ye il faut akangama biso non tous d'accord quoique jusque là ndeko Kamere selon les droits azo jouir la présomption d'innocence parce que juge na ye naturel nanu akaboli likambo wana te donc azo jouir la présomption d'innocence mais du moins to yebi ke na mboka na biso na RDC en tout cas soko tche le boko na chakosi ya l'état il faut bakanga yo parce que ndeko John Kabamba na Congo to nyokami parce que biso ba congolais tous en comparaison te to se comparaka te ba vie na biso na bamboka mosusu comme un jeune congolais azo se comparer avec un jeune américain avec un jeune sud-africain avec un jeune nigérien avec un jeune camerounais avec un jeune italien ou un jeune français azo se comparer te yango zo mona biso na ba quartier soki jeune asombi mutuka ya $3000 bazo mona ka simbikisi c'est par rapport ya économie na biso parce que l'économie na biso est très faible dans la sémacation ils ont permettre de partout battre sont faibles bino ba politiciens pour la intérêt battu to commission ba famille na battu to commission au faible à gérer biso à s'aligner surtout à gérer mais tout le monde a payé leur spécialité voilà pourquoi toujours le bas tout l'année et maloba na yo ils attaquent que non ba politicien ya Uganda nde ba ko gérer biso zaka ya ba congolais o yozo pesa exemple ya ba mboka mususu ndenge ba jeune bazali nde possible heureusement nan na joie chance ya ko gérer entité mon côté même na commune même na quartier même na niveau national donc je crois que na point wana ba congolais ba yebi que je suis un politicien sans tâche donc de ma beaucoup pembe donc un franc on a legeli awa eza ya ngai nanga na tekaki na matungulu na sala ka pembe na kalamu donc ça veut dire que ya ondozo bunda sur ce poste pour récupérer moi un franc ngai c'est-à-dire na ko oui c'est-à-dire na ko yebisa yo boye que biso ba politicien partout sali que Congo est développé jusque là très bien biso ba politicien dans l'ensemble je suis franc avec toi donc biso ba politicien to sali que mboka est développé jusque là pourquoi
nazwi kaka exemple président Félix Tshisekedi akoti a apesi mwa plan na ya lobi nasepelisa bino bacongolais bino bakinois bosepela napesi bino cadeau ya baso de mouton abimisi mbongo na patrimoine ya leta atie Angers abiso de mouton bacongolais bakanga mata bafoto ndenge ezalaka na France makadamu eleki na se oyo eleki likolo esali boye. Mais après une année tant chef de l'état qui était là bakanga batoli banda awa tina wenza ipene mais na kati eloko ezate après une année mais mbongo ebimaki na maboko ya ba politiciens. Voilà c'est pourquoi na lobeli ke biso ba politiciens bartozo sala ke Congo ekende liboso te, Congo développé te suite ya ba intérêt na biso personnel, mais sans quoi ba Congolais faut changer siko stratégie to comme on a niveau ezaki ce que je poste mo quelque part atteindre niveau quartier atteindre niveau commune atteindre niveau national autant l'intérêt ya mboka parce que les lois soki tozate mboka ni to ko léguer na bana na biso na bakoko na biso to ko sikela bango mboka ya etani c'est-à-dire que biso ba congolais ba to sali que mboka est développé parce que papa wa accordonné azana coin azo diriger mboka te. Donc biso ba congolais pe biso ba licencié ba gradué ba chef de travaux ba docteur antel biso nde bato kambaka mboka mbula na mbula alors échec eza na ngambo. Merci beaucoup ba docteur nde ba kambaka biso mais so tali bien vraiment ba dossier ba docteur wano wa moyibi na kati wa yiba ka détourna mais politicien mo ba kangiye moi na yazo benga ngai pourquoi on a arrêté papa na bisi na kina soni pour la ba geneza pour la moyibi. Donc voilà, je pense que tout ça là juriste Azar na kati. Na bongi c'est la bango il a détourné. Ba bongi c'est la bango. On a bimi. Non ba bongi. Non ba bongi c'est la o ba yiba. Kanga na yebisi yoke na ba pesinga poste moko te na ko yiba ni. Très bien. Alors, président société civile à ville province à Kinshasa, Carlos Mupili, mbote na. Mbote Jori Kabamba. Saluer pe bande konanga iba peuple. On peut se voir mbote. Mais apparemment c'est comme si dossier à justice, mais les politiciens, comment ils ont même dans le dossier dans Bino. Et ils ont négligence à part dans Bino, tous ils ont naïveté parce que Bino peut être juriste, ils ont que droit ils ont l'écolo politique, mais politique, et comment plus l'écolo, il y a droit, c'est parce que Bino devant l'argent, et juriste devant l'argent, d'ailleurs, sur le bois qu'il y a sur le bureau c'est $2000 il y a plutôt 2000 les ébélés et ça nous a 400 au monde à dossier voilà malheureusement non c'est un problème sociétal hein. Moni John ce qui est mission ils allaient suivi c'est parce que ils ont forcé dans nous tika la katikati na neutralité mais oyebi baninga nayo ba journaliste à l'élo à Congo, ceux qui ont payé $100, au lobby, comment que ngai na zalaka lipasa akokoma. Finga tel akofinga. Yo lelo yebi ba journaliste ba komo tambola na ba émission ya bango na bango. Bazoya ava ba kende émission ba keko jwa mbongo ya transport ono kende ko défendre yo. Soit ya bandi ko défendre akeko loka mbongo et pas politicien. Donc lelo ba tu bazo désinformer population et ça ba journaliste ba ndeko no ba journaliste. Basali soni et puis ils sont superficiels baza tana bozindo te ça fait honte ngai mutuna tangi sana na forma ga ba journaliste bon ikambo yo tozolo ba oyo ya dekunanga lobelo ko moyo ko important ce ko tali comparaison entre biso ba congolais na bamboka mosusu ce que ozui un sergent français Aleki un colonel congolais. Aleki na nini bango tout grade mokonde. Oyo te basa grade mokonde. Un sergent. Sergent français. Ou bien un sergent rwandais. Ou bien un adjudant brazzavillois. Aleki na vie un colonel congolais. Pourquoi tu es un colonel? Te na ti bongo. OK kalaji. Landani malembe. Zoluka polémique. Aujourd'hui un magistrat un substitut à procureur belge. Aujourd'hui, un procureur général à Congo à Ibakate. Oyakuna Aleki. Mais si aujourd'hui, un bourgmestre congolais, Aleki, un préfet en France, na vie, na banda.
Ce qui aujourd'hui un ministre congolais, Aleki Jacques Chirac, qui a 14 ans, donc 2 mandats, 7 ans. Nambongo l'investissement. Ministre congolais, on a travaillé une année. Aleki Jacques Chirac Nambongo, président de la France, on a travaillé pendant 14 ans. Cela veut dire quoi? Na Congo, tous on a 2 mondes, 2 sociétés. Et dans la société, à Bao Kambabiso, Bango Bazana Bomengo yo, ezala ba président américain, ezala même ba président français, belge, bazo envier bango, sauf ba monde arabe. Mais ce que je suis au biso yo, ba agent à l'état simple, de toujours souffrir dans mboka. C'est pourquoi justice ndenge bon, toujours souhaité continuer dans mosala nango, ezala étendu partout. Mais au lobby kambo mususu wa makambo oyo ezali débat. Nalingi na préciser loko moko. Ce qui débat à droit, tout le monde a dossier à coronavirus. Balobi kokota te totika espère, mais espère baloba. Mais pourquoi le débat à droit mutunyo so ezala mécanicien, ezala journaliste à kota katia kama misapina. Regarde ce qui s'est passé. C'est parce que les problèmes, c'est tout à fait normal. Non. Incompétence et pas la binôme. Mais dans la guiso très bien. Na eu de pes ezali na ba constitutionnaliste oto yebi babando linga fachi depuis kala. Fachi moko même ceux qui a sali droite, mais tant qu'un fils ya docteur en droit, okyo ça na droite. Parce que ezalaka bongo la famille, ceux qui papa na za mécanicien, atali au moins no sali médecine, okoyeba makamba médecine, yana ni mécanique. Article 144 de la Constitution de Biboui. En application des dispositions de l'article 85 de la présente Constitution, l'état de siège comme l'état d'urgence est déclaré par le président de la République. L'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent alors de plein droit. S'ils ne sont pas en session, une session extraordinaire est convoquée à cet effet conformément à l'article 116 de la Constitution. Article 116 est lobby boui. Article 116 est lobby. Article 116 est lobby. Oh, article 119 plutôt. Les 2 chambres se réunissent en congrès pour les cas suivants. Nakotanga. 2. L'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence et de l'état du siège et de la déclaration de guerre, conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution. Donc, Congrès, Oyo Bazolo Bayo Tamon Balobaki, nde à article 119.d et qu'autoriser proclamation à état d'urgence. Ok, dans l'article 145, alinéa D, ces ordonnances sont, dès leur signature, soumises à la Cour constitutionnelle qui, toute affaire cessante, déclare si elle déroge ou non à la présente Constitution. Oyo Bozolo, la Cour constitutionnelle a Kati a cité les raisons. Non, c'est un avis sur la conformité de la Constitution, c'est-à-dire procéder les abois. Tant que le président de la République a signé ordonnance à état d'urgence, et qu'il fallait déjà, tant qu'on a dirikabe kamere abosanaki kotinda yango na cour constitutionnelle, il fallait attinda yango depuis kala. Donc le programme qui le 24 mars, il fallait attinda yango cour constitutionnelle atala makambo yo lobi batuba bimali bandate batuba kende lisusu mosala te batuba kende lisusu kosambela te. Est-ce que ils ont violé l'article 61 de la Constitution? On comprend? Parce que le droit de l'homme est à l'école à Batunios. Très bien. Yangonde cour constitutionnelle à Sanini a éclairci à l'obi non na kaoyo lokola tozana bitumba ya coronavirus. Non, ordonnance wana est normal et kende. Ce n'est pas dire que cour constitutionnelle a kati likambo entre Tabo Mwamba na président Félix. Non. Je crois que Ndekonabiso Kabundi, il a des problèmes à l'UDPS. Il a réussi son coup, il voulait aller à Kisaba combattant que non. Ye azolinga mokonzi ya mboka azo défendre mokonzi ya mboka. Or soki likambo yango ezalaki danger pour la mokonzi ya mboka. Mokonzi ya mboka alingaki amona yango libusu. Mais to kumisi quand même dirikaba professeur Eberand
bozofinga ba juriste omoni déjà ndenge ya memi makambo yango. Très bien. État d'urgence lelo ekomi na caractère juridique. Merci beaucoup. C'est un état d'urgence des droits aujourd'hui. Moi la Congo Michel Kitoko malobonga monayo. Est-ce que tu veux koloba que non Cour constitutionnelle a su part koloba que a su part il y a institution président de la République mais à bois qu'ici moi la Congo Tambo Mwamba tout koloba nini malobonga monayo rapidement. Bon, nakoki koloba que la Cour constitutionnelle a se prononcé selon makambo oyo likonzi ya mboka eza koloba. Likonzi ya mboka eza nini? Eza constitution na biso oyo tovotaki o biso ndimi. Très bien. Eza te que ndeko Alexis Tambo Mwamba asuani na Kabund nde Cour constitutionnelle a se saisir na kosuana na bango wana aya ko trancher to longola biloko wana mituna biso ezali que likonzi ya mboka eza koloba boye tango président de la République a signé ordonnance oyo wana ya état d'urgence il faut akamata yango atinda na Cour constitutionnelle pour Cour constitutionnelle apesa avis na ye soki aza ko enfreindre constitution ou pas. Et c'est ça que la Cour constitutionnelle a sali yango. Biloko wana oyo basuani Kabunda lobi boye, oya lobi boye. Eza biloko moko na koloba que peut-être le langage ya ba politicien na ndenge na bango bazo kende kona mais sinon to melete Cour constitutionnelle na biloko moko ya balabala ya buzoba. Parce que na minute oyo constitution kaka yo zolo baboye. Soki président de la République a zui mesure par ordonnance il y a état d'urgence et koki koleka 30 jours te soki 30 jours eleki et koki et sili wana il faut bato babima sinon akoki ko proroger te pour a proroger yango il faut asenga chambre basse na chambre bobingi assemblée nationale na sénat asenga bango ba autoriser ye azwa lisusu mususu pona 15 jours na banza ye moko na mayele na ye amoni ke ngesila to sala ndenge nini ndeko Tambo Mwamba oza président ya sénat yakawa ndeko mama Jani Mabunda oza président ya assemblée nationale yakawa premier ministre yakawa to solola eloko oyo oyo nga nazwaki mesure oyo nakende liboso to nakende liboso te bokosala ndenge nini po constitution pe ezoloba il faut à consulter les deux chambres et l'obité que à consulter ba président il y a deux chambres il faut toyokana donc ça veut dire que les deux chambres il faut ba joua ba mesure o elongo bani pour pas accompagner ba mesure yango constitution ba en application il y a mesure ils ont mis à état d'urgence en application il faut que les deux chambres ba sangana pour ba ye ba ndenge ya kopesa gouvernement ba bibundeli na ba outil oye akwa gouvernement akwa appliquer yango parce que président ya azui o ba bengi ordonnance yete muto akwa appliquer yango président bato ba ko appliquer yango baza na kati ya exécutif actif ça veut dire que gouvernement national et ko kene na ba provinciaux et ko kene tina ba commune tina ba territoire kuna nde ba il faut ba appliquer yango mais pour pas appliquer yango il faut que le gouvernement central azwa ningisa azwa autorisation na parlement pour azwa contrôler. Est-ce que yebi que na Sénat, na Assemblée nationale, tant ka ba yokaka son ya coronavirus, bango moko nde basenga na bango, bazonga zonga na bango. Bango moko bato ya yambo. So lelo awa bakimaki maladi abandonner peuple le long de comme na posa peuple que non na état d'urgence il faut moi congrès mo boye salama pour la boye parce que au moment na pema est-ce que eza basé au Tambo Mwamba na mwana Congo Jani Mabunda bazo ko sala to baza vraiment na bolingo ya population ya respect ya mibeko parce que coupure à électricité les rappel constitutionnel te batika la pe ko lobela ngote chômage ezalaka constitutionnel te batika ko lobela ngote mais au moins na kati na moto za quand même sérieux na kati na ngo shida eza na kati. Bon, ngamo ena kota na makambo etali shida to shida te. Kota kaka te meto ke ba meto ko kende to sokoba to sokoba. Omoni tant que na plateau lelo. Yo zui risque, ngana zui risque. Coronavirus babi bato ba na ngo libanda. Peut-être tant que zo ba risque na wana okota na mutu
à transmettre le coronavirus. Et puis pas au Beli. Aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que n'a pas de besoin d'un front. Très bien. Bah, tu es un front pour tout le coronavirus. Maintenant, ceux qui ba qui autorisation va représenter Bisso. Bah, juil sous risque était. Oyo, yakoye ba eloko nini yakosa pour le coronavirus. Toko mana état moko botozo batena naza ko diriger. Donc lelo. Pour pas la ba déserter. Il faut des fois batala na condition nini o ba usanya o ba lobaki. Batala na salle wana est-ce que moyen ba respecter distance, sécurité, distanciation sociale wana ezali. Batala ndenge ya ko désinfecter, batala ndenge ya ko lata masque, ba respecter biloko wana o ba ko ka kozwa ba mesure ya ko respecter oyo beaucoup ya biso. Très bien. Ba moke ebele ba ko se réunir. Très bien. Je pense que procédure nous est bien. Est-ce que tant qu'on non soigné yaki âme ya république ezalaka mingi parlement de âme parce que bazo voter ba loi bazo contrôler ba miyibi mais bango ba kini maladi kum et ces propositions ba wa proposant que biso Assemblée nationale na Sénat to siéger na biso pour moquer la crise mais va protéger biso tous ba mesure ya distance coroner kimité coroner zakaka tamwe moi maziko alobi que non il faut tous ba mesure moi distance pour dire les places il faut beau expliquer biso mais il faut pas flou ezana na oui parce qu'il faut pas kutana pour pas kotisa te mokonzi ya mboka na erreur oyo akota na inconstitutionnalité pour mokonzi ya mboka ye moko soki bato wana bakutani te bapesi autorisation encore ya prorogation te moyen mokonzi ya mboka azwa mesure oyo esengeli ya koproroger ou bien akolobake nazwi yango mpo na Kinshasa na tiki katanga elongwa banini akokoka te akozala bloqué constitution oyo ezopesa président de la République Ningisi a tout puissant. Aza empereur, aza dictateur, constitution est limité par pouvoir et à président de la République. Avant ça, il faut bana mboka ba ko représenter mboka na ba institution ba bengi parlement. Il faut ba kutana na condition oyo to kotala ba kutana pour ba ko pesa ye autorisation aval ya ko pesa ye pouvoir nyonso na exécutif o ya inungwa ilunkamba pour ba ko kamba mboka na domaine o esengeli coronavirus lelo o to bengi que nous sommes en guerre sanitaire. Eza guerre ya minduki te ya ke barebere ba kote biso eza nini oyo ezaka ke totindi ba mapinga sur l'état major général na est du pays eza guerre moko boye uti libanda mututu mboka nyonso aza kozwa ba disposition pona ko batela bana mboka na biloko wana yango eloko na ba ko salema mais soki lelo congolais akomi ko kanisa soki congrès wana esalemi ba ko kende koluka eloko moko boye eloko wana pona contre président mete ou bien le Congo na il y a bablo je me réserve hein pour na lo bato baluka ki fati pe azala bangwana bo kendo luka biloko wana tsundengini bango baza intérêt fati azala ya nini susu ba kende kulukela ye mbilinga bilinga o to longola ye ba na intérêt wana te parce que obligé à lelo et biloko ba mesure d'urgence il faut qu'on continue nango il faut continuer nango il faut pas se prononcer là mais ceux qui parlent que non bon kende kuna te bo ça ne président ne pas vous bloquer. Parce que moi, je vois deuxième mesure, les athées. Yango Yoki, le Lombela, malgré coup constitutionnel, à Bensi Bango, Bomoni, Ndengeni. Donc, le débat, on a balabala. Et que c'est un débat des institutions. Azan a besoin de Bango. Très bien. Pour pas qu'on tranche, merci beaucoup. Si vous avez la différence, vous avez un problème dans le Congo, ils ont des parlementaires. Est-ce que vous avez que non? Maman, c'est comme si tout ça, là, parlementaire, moko, efficacité, capable de défendre, capable d'aller, bakeko lala na cour constitutionnelle, pour na nini, basoda bafuta marabiente, bakeko lala na cour constitutionnelle, bangungi baswa bango, pour na nini, insécurité zali, bakeko lala na cour constitutionnelle, pour na nini na ba Congo, tribalisme côté. Est-ce que tu vois que lelo Congo zo souffre problème moko, et que notre tout ça là parlementaire moko, bazoko se sacrifier pour l'intérêt de la population. Maloba ungamuna. Je crois que moi na mboka akopesa nga pe maloba. Et vous me l'endenge ba ndeko pe vous me moi mokena expliquer pas na mboka na kati. Je crois que ce qui tozongi na oezo lobama partout na balabala dans les débats de caniveau. Oezo lobama ke tambo mwamba mabunda balingi basala congrès pour ba destituer moi na mboka Félix Tshisekedi. Bon, tozonga nanu obiso ba congolais to bunga
tozonga nanu côté élection euti so tozongi côté élection euti okomona ke Joseph Kabila salisi ba élection na mbongo ya mboka atikali ko defata 50 francs congolais ya bapaya te asalisi yango na mbongo ya mboka. Seni ezalaki ya biso nyonso ba congolais président Seni ayebanaki na machine à voter pe eyebanaki o ba opposant ba pesaki kombo machine à voler to à tricher mais lelo ekoma machine à voter. Je crois cour constitutionnel pe yango wana ezalaki place wana yango wana kaka eza lelo o eza wana o to lobaki ke cour constitutionnel ya Kabila yango wana siko Kabila salisi ba élection na mbongo ya mboka et pona ko sala mbongo ya mboka batu musu bakansaka mbongo ya mboka to lobelaka mbongo ya mboka okeka kana bank okeka ko kuti mbongo ya mboka evandi wana osu yango mbongo ya mboka basala kango pona ko sala mbongo ya mboka ça signifie quoi faut la mukaka na 5h ok na 6h na musala 7h30 obandi musala obandi ko kotsa mbongo na mboka. Et maintenant pouvoir o ezalaki en place pouvoir ya président Kabila ba collectionner mbongo ya mboka ba travailler ba zwi mbongo ya mboka ba zwi mbongo ba payate ba sali ba élection na ba élection o esalemi to moni biso nyonso ke président Félix Tshisekedi Tshilombo a bimi comme chef de l'État, président de la République. Passation de pouvoir et salemi entre Félix Tshisekedi et président Kabila. Moi je trouve que ce que le président Kabila azalaki na posa que atingama na pouvoir azalaki na les atouts pour alobake président Fachi abimité. Ndenge pe to lobaka na bandako pendant que azali sous na peuple te ndeko nanga zikuko zozongisa biso yango pendant que ye abandi pression ya population ezate ba otika kindeko aloba na bandeko balobi nga petika na sala analyse c'est alors que merci na analyse na nga sikoyo omoni to lobaki ke batu to lobaki biso pesanga batu nazoya pour na Guinée qu'on a écrit pression eza mais va changer pe constitution donc voilà donc nazoya ke président Fachi tango abimi to lobaki a Martin Fayulu mutazwaki Fatou azwaki te. Donc ça veut dire que ce qui président Kabila a monaki ke Fachi a cause la président na tawana a quoi ko sala tous les magouilles au président Fachi abimate mais magouille est salamité président Fachi abimi président de la République. Président Joseph Kabila ke librement outi na ndako na ya keti na place ya manifestation atiki 1 milliard 200 millions a Kembala moko a pesi passation de pouvoir et pas ya Antoine Félix Tshilombo a dirigé Mboka atiki nyonso pour président Tshilombo a dirigé Mboka président Fachi a bandi ko diriger Mboka et lelo sikoyo constitution na biso et lobike pour président de la République après à Bakissa état d'urgence il faut les deux chambres ezala réunis en congrès. C'est pourquoi bandeko François Mwamba quand ba monique les 30 jours chef de l'état pesaki pour chef de l'état aza dictateur te aza le roi des rois te azo sala par rapport à la constitution état de droit au tozo prôné. Alors pour ba Bakissa 15 jours wana il faut bakisa likolo à 30 jours n'enge constitution lobby il faut les deux chambres et se réunir. Alors pour les deux chambres et se réunir ne yango monita Mwamba a déclaré que il faut bisoto sangana pour les deux chambres réunir on a tout meka un peu ko pesa président excusez-moi d'abord nasi sa idée nanga to pesa président de la République bokasi na ye prérogative na ye selon constitution ou à prolonger des semaines oyo etikali. Alors maintenant ce qui par exemple congrès wana ezate moyen mokonza mboka abakisa 15 jours wana ekozala te osoka bakisi yango na ye moko ekozala lokola a violer dictature a violer constitution. C'est pourquoi excusez-moi chité c'est pourquoi on moni lelo toyoki déjà que président Fachi il faut à solola na président de l'Assemblée nationale na président ya Sénat il faut ba solola pour être ba tala ba mécanisme ni ba ko sala pour être
ça la congrès wana afin que chef de l'État a là ta pouvoir na constitutionnel ya ko bakisa 2 jours wana. Donc un peu to éviter la futilité ya pamba pamba ko kotsa ba yiki yiki ya pamba pamba na mboka. Merci. Merci. Kabila Lila, nous avons 15 meilleurs collaborateurs. À l'époque, Tambo Mwamba, ministre de la Justice. Nous avons les loyaux, nous avons un souci, nous avons un souci, il y a la population, nous avons un souci à respecter les bébés. Pendant que la justice, combien de personnes ont interpellé la justice quand Tambo Mwamba est ministre de la Justice? Non, ne me fais pas parler ce que moi-même je n'ai pas dit. Je n'ai pas parlé ici dans ma bouche des soucis des populations. Je parle de la constitution. Nazo lobandenge constitution et lobby. Alors, ce qui Kabila a lobaki ke nazangi 15 personnes. Parmi bango ba mabunda bazalaki. Naba kande mutozo pesa tante na loba. Donc ça veut dire que ba mabunda bazalaki, batunyo so bazalaki. Mais ce qu'on lobby que nazana 15 personnes était pour la diriger bango. Donc c'est la politique, mais Fachi les lois zangi 2 personnes. Les lois Fachi a zangi 2 personnes au face à la banque sur des moutons. Naouti Kolanda, gravement alors. Naouti Kolanda, cadre moumene ya IDPS. Je crois professeur Chilombo. Aza porte-parole ya IDPS. Mais Makambazo déclaré na Top Congo. Mais c'est grave. Alors que même président Kabound, même président même directeur général et secrétaire général ya IDPS. Babi, ils sont inclins à Makambu ya Kamer. Mais c'est grave, ils ont déclaré wana que non, ils sont boyé partout, ils tonga. Est-ce que salaire na bango dans une année qu'on paie sa bango biloko wana boy. Biloko ils ont déclaré, mais c'est grave. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train directement d'accuser que Batu Oyo, Félix Antoine Tshisekedi a travaillé na bango. A comment on passe Oyo, puis on a passé au Joseph Kabila. Très bien. Merci beaucoup. Ça veut dire qu'il y a Zanga Batu Oyo. Merci. Il faut travailler na bango. Très bien. Exemple Zawana et Monani na baso de mouton. Merci beaucoup Ndegolangai. Je pense que non avant d'azon Samalobe pas ya mona Congo Carlos Mupili. Toujours qu'est-ce que tant la population. Tobe ngaraye roi souverain. Ya onde va faire sa proposition. Il faut Michel Lunga le peuple parle. Il faut que les souverains parlent. Je pense que non peut-être dans le temps là comment faire tout qu'est-ce que souverain. Alors Ndekobeng biso at komolai. Allô bonjour. Mbotena. Nadine Mbante na dia. Allô? Allô Nazoyoka. Comme na Roger na dit tout la paix na festa nora na mupanji. Na kama tu na congrès o ba une distance. Aïe bisanga ta auto community qui na kai. En plus on connaît PPRD, il faut que le avoir politique wa wocha. En plus o se lo bana ina PPRD na IDP ta maili wa kila. Baka bunga bonda kwa luyingi. Côté mais je dirais que donc pas na mieux na makamu qui ngi bazana. Pas de distraction na ba. Merci. Toujours continuer, toujours série à Bapel, le plus tôt Sali John Tunelanga Tambwe Mwamba a démissionné na poste wana et puis papa Oyo alati veste Yaliputa wana azoloba mabe pona Joseph Kabila je pense pona nini toyebi voilà. Toujours continuer. Allô Ndeko Bengiso at comment là? Ah na bengi bino na badiadi ngai de kobaile. Allô? Oui, le baboya. Le maman makasi ndeko na ngai. Ah, omoni ba tipo ba vandio, ozolo ba makamba Kabila wana. Azolo ba Kabila a respecter constitution Kabila saki bo ndeko. Soki bino boza, ozolia ba mbongo mboka oyo. Kotika koloba bi ba Kongo bana kanda makamba bele ozolo kana mboka oyo. Congrès wana biso toyebi ke ezali mangui bosala mpo bozwa mbongo bokabola mkaso na bino nde bomesana me bolia bomela oyo nyonso bosala na mboka oyo bokofuta yango un jour likambo tika biso toniokoma bino bozanga etene toza kaka tokosala soki biso toa bapaya toaba na kongo te bino bolia bambongo bosepela lelo bokomondima Kabila ye babi Kabila te na mboka oyo naye likambo te merci nao papa.
Très bien. Souverain Zoloba, mais souverain moi Malembe parce que tu es bibisomo que moi qui exactement makasi moi bah mais tu es Makiana Esther, je suis malade à cause voilà. Toujours continuer, je sais pas, je suis malade. Voilà. Alors de combien de sont à Comonan? Na bengi à partir combien qui va se que Nasoka yo. Il y a des savants au bavandi wana que mon beko soit des chez les polo il y a pas de nyonso ils a cour constitutionnel dans les cas d'espèces cour constitutionnel est contraché parce que moi congrès il va la tenir ils a des problèmes tout ça dans l'intérêt. Merci. Très bien, toujours continuer. Population peut faire le barabou, ça la moi bien ma case. Alors de combien de sont à Comonan? Alors bas. Toujours continuer, toujours l'isolo Katiamboka. Je pense que nous avons un appel, bien que un message côté belé. Alors de combien de sont à Comonan? Allô? Nous avons ma casse de co. Nazoka yo. Nazo vile ni santé kwa kuni bali. Bali kwa sababu kuna mbaya. Na kuipa kabisa sana. Qui m'a montré la télévision là yo? Hata hiyo mko sawa na ulipa. Sio bado tunataka kutoka kwa na kwa. Bali vita. Sasa kuna kuna malaria kwa. Leo si bazaka na kwa na kwa mbele. Na ni sombo. Parce qu'on peut déjà se prendre 18 000 femmes. Voilà, Nazo Kayo Penza bien tende Gonangai permettre John Kabamba vraiment à Katayo. Salut mon Congo John Kabamba, félicitations pour la transparence dans l'émission na yo, tout ce que la Ranayo Makasi. Merci beaucoup, toujours continuer. Alors de Québec, du soir comme on est. Alors, nous avons depuis ma fille. Nazoka. Vraiment. Ceux qui vraiment ont déclaré, déclaration à tout peuple. Makambo au chef de l'État, il sera peuple d'abord. Le peuple d'abord, on a ma condition, ma commune est différente. Pour la nini, ma commune, ma commune est reculée. Ma commune est reculée, ma sina, ma commune, donc, vie à degré à souffrance et comme elle, l'indignité que va jouer, puisque va tambour la rater. Mutu moko te eza na batu mususu balungwaka masina basala kaka misala na baniveau ya ville par exemple. Donc lelo vi oyo ekomi lelo na niveau ya bakartier bino boyebi yango te, chef de l'état pa yebi yango te. Ntango bato baovanda liboso ya télévision bazoloba makambo oyo esengeli te peuple ayoka. Vraiment bozo comprendre yango bino moko ndenge nini. N'est-ce pas makambo nini ndeko na ngai? Bon, Badiloba le bango bazoloba. Merci nini. Nous en avons ça dans notre parti, nous en avons suivi chef de l'État à sala makambo ya kanala ko sala. Ils ont Voilà, merci beaucoup Bandego Nangai. Voilà, toujours continuer. Allô de Kobeng Biso at Komodai. Allô? Oui, allô. Allô? Voilà, il faut désinfecter le téléphone pour que Soli Makasi. Voilà, toujours continuer, toujours série. Il y a appel SMS, il y a population. Allons de Kobeng Biso à Komonai. Voilà. Je crois que Iki qui a Makasi, 837 messages, trop de temps, on peut trop profiter, mais toujours profiter dans tout Yokananu Bino. Allons de Kobeng Biso à Komonai. Allô? Voilà. Tu continues le deuxième sujet. Je crois que le deuxième sujet, c'est le Congo central. Je crois qu'il y a vraiment Makasi Puna, mais la lobby déjà policier, mon Koufaki, maman, mon corps, affrontement terrible. Tribalisme était éliminé. Moi, Nantemi, président de la République, à s'autoproclamer qui est mon Congo, Carlos Mopili, Malobonga, mon Tokei. Merci, Ndeko. Muni population moko a déclaré alobi nantambo mwamba la kabundi ke azana posa ya ba débat politicien te
tozana posa ça la débat sur les sociales et la population. Très bien. Sur les vécus à population. Kabundi, tu as été élu député national. Yo le bien au Kende Moussala te. Est-ce que c'est normal? Kende Moussala, comment on a Moussala au défendre la population, makambo ya kolia malamu, makambo ya courant, makambo ya mai, makambo ya salité. C'est ça le problème et c'est ça la mission d'un député. Donc comme on a le député Moussou yo okima ki journaliste. OK ko soit $12 000, le lo komi sous journaliste. Ce qui bakangi yo et comme immunité parlementaire. Ça aussi c'est ça état de droit yango ya ndenge nini. Député azo comme journaliste. Yo za député lobela population kuna na assemblée nationale. C'est bakimi yango ba. Ça la loi pour la population. Très bien, tout cas. Il y a une loi où, par exemple, le biquet moutounio se fait à la droit à courant na maille. Mais il faut loi ezalema. Mais loi n'est pas à la tête. Loi où le biquet l'article 47 de la constitution que moutounio se fait à malam. Kolia malam, c'est-à-dire kolia fufu soso ndunda ngai pembeni ba fruits et puis la bière non mouké. De loi ou un article 47 de la constitution. Mais il faut que loi esa la loi était à Mozarate. Merci. Alors, tokoye na makambo ya Congo central. Bien. Likambo ya Congo central et la eza likambo yo euti depuis longtemps. Lumumba il a construit état unitaire. Lumumbisi aye Mobutu il a fait. Muzi aye alandisi. Joseph Kabila pe atie. Mais koko somoko yaki sous régime de Joseph Kabila. Oyo ezalaki encouragé na toloba RTNC na ba média mosusu. Soki ba nommé ministre et comme nous ressortissants de Bayombe ou nous les ressortissants de Tetela, nous remercions le chef de l'État pour avoir élevé les nôtres au rang de ministre. Et pesi kanda na batu mosusu. Donc on désigner mutu yoko za la gouverneur telle place. École wana bazuye gouverneur. Par exemple, les autres ont Ngobila, Mungala, anga gouverneur. Si ko Bangala mususu ba organiser fête, ya ko recevoir les konabango gouverneur. Et pesi ba Congo na ba Swahili ya Kinshasa, motema mabe. C'est de ça le vrai problème. Donc tribalisme comment qui institué. C'est depuis 5 ans na lela na lobi makamboyo ba pekisa yango. Parce que tant comme ministre aux ministre ya Batunyos qui est comme général bati mutu banomé mutu général il est reçu na communauté na tribal. Or constitution na article je crois 66 et lobini il faut mutu nyoso a concourir pour la unité nationale makambo ya tribalisme même ya nani ezarate même loko yo bolobakawa oh batu ya FCC batu ya cash oh batu ya lamuka et pekisa mi na constitution ezawa ba pekisi yango na constitution et bongo tambo mwambazo mona ngote yazo mona ga o ni te na ba et pekisa mi na constitution likambo wana. Donc constitution lobi ke il faut to sala nini to sangara biso nyos tout congolais a le devoir de respecter et de traiter ses concitoyens sans discrimination aucune. Et d'entretenir entre eux des relations qui permettent de sauvegarder, de promouvoir et de renforcer l'unité nationale, le respect et la tolérance réciproque. Donc, biloko yo batu ya ne mwana nsemi bazo sala. Eza biloko yo ememaka crime ya génocide. Très bien. Et lorsque l'autorité judiciaire azotala yango, azali ko violer droit de l'homme par omission. Très bien. Lorsque mokonzi ya mboka, parce que nakamwaki ne mwana nsemi azosala makambone na Kinshasa, GDO asali na nani na Katanga. Mais conseil des ministres et lobby bakangaka GDO batiki ne mwana nsemi na babudu ya Congo. Ça montre déjà 2 poids 2 mesures. C'est là où tozoloba. Est-ce que justice est kangaka so qui est téléphone ya mokonzi ou bien justice est indépendante na mboka na biso? Au moni problème même bilako ya caméra. Pourquoi batu mususu bazo boya ngo keza politique? Parce que tozana na nzela. Biso nyonso tozotambola na mabisi la biso portière ouverte. Mais okangi ngai kaka rolage okangi ngai kaka. Mais biso nyonso tozosala contravention routière. Et okoma ke soit ngana makila mabe, soit omoneli ngai. Il faut que mutu nyonso oyo asali mabe azala akangama. Lelo babomi batu. Et puis esilia enquête kozala te, auditorat kozala enquête te parce que
on voit que peut-être Moutouana, il n'est pas danger pour la politique. Non, c'est ça le problème. Très bien. Moi, na Congo, Michel Kitoko. Est-ce que tu vois le lelo yo moi Nantemi fait peur à la justice? Moi Nantemi Nengazali aza intouchable. Tout le monde craint moi Nantemi. Voilà lelo yo ba milice na yewana ba keko créer sikoyo maramususu batu ba komi ko kufa na ba policier ou ba privé même na ba ration na ye akeko kufa tiki so bana soki 17 soki combien mona ko to ko ba lelo na Congo bazo banga oro ba kunda ba policier te premier temps ba kunda kande ba artiste eloko moko na koloba izo salanga motema pasi parce que justice oyo elongo bani po na mboka na biso ebele ya bandeko na biso bakomisi yango biloko moko ya basentiment, c'est-à-dire que lelo soki bakangi ne mwanasemi ninga zwana awotaki na prison bakangaki ye na époque ya ndeko Joseph Kabila awa batu oyo bakaka ba politicien batie ye na statut ya opposant politique babosani ba crime nyoso oyo mutu wana asena kati ya mboka oyo akomi prisonnier politique. Donc besoin changer statut pour kokene ko plaider babiloko o 5 talaboye o accord cadre na biso ya nini wana talaboye o to salaboye nini yo lenga nko ya ko tala biso likamboyo il faut abima bakamati mutu oyo azana makila ba kongole na maboko oyo azana ba infraction minene na kati ya na maboko na ye bakomisi ye politicien ye pe andimi yango bon voilà ça veut dire que makambo no sona ko sala eza malam parce que lelo na ndenge ya changement ya régime ba benga état de droit ba ko bimisanga yao pe ba bimisi ye lelo azo continuer ko sala ba buzoba na ye wana alors que ba kangaki ye. J'étais parmi les gens on a lobaki ne monasemi non seulement que ba kangi ye mais place na ye pe eza pe na prison te. Il faut pas me mailler dans un établissement psychiatrique. Azana mutu na soko botali bien bandeko to ba makambo ngeze zali waneza ba injili to lo eza non benga ye leader ancien député et l'autre qualifié en public moi c'est que yom to créé makambo oyo aza ko sala makambo aza ko sala ba mboka mususu oyebi ngana uti na France na sali 25 ans kuna. Ça fait plusieurs 4 ans dans la binoa. Kuna soko sala infraction, juge akuluka yeba. O sala ngopone ba benga na psychiatre, ba benga na psychologue, atala yo. Pona ni atala yo. Pona ni no sala likamboyo. Mais awa e comme ngamba juge jamais ba psychologue ba yakate ba psychiatre ba yakate. Mais ka oya mwana sembo wana, oya bomisi bandeko na ye. Ti lelo ba dégâts na ba dégâts. Il faut batala ye. Est-ce que mutu na ye yakosala malamu? Na tango oya kala ba renseignement to anango ne mona sen ba déclarer malade na CNPP banda kala. Est-ce que ba autorité politique ya mboko ba tala keloko wana totika sentiment na kati ya biloko oyo. Merci. Tango pe ba muso bazoya o état de droit lokola bakangi ndeko Kamere eza état de droit. Kamere mbala liboso te akota prison. À côté déjà Kamere bakangaye tanga zaki conseiller ya ministre Mushebekwa. Ya ministre Mushebekwa. Bakangaye na tanga mobutu batieye na makala 6 mois. Non, mais il faut que baka histoire en mboka biso. Faut pas ba gêner le ba kosa bango et comme aboye tout ça. Bakangaye non faire politique pas ba donner. Makambo ya mbongo kaka. Azai conseil financier Mushebekwa. Bakangiye batieye na prison ya makala asali 6 mois kuna. Ils pour la mais oui mais attends yango na lelo mutako kalo état de droit muze tanga yakia muze akangi ministre ya information akangi atie na makala wana muze Laurent Désiré Kabila parce que non Fati mutu aliboso akanga mutu moka mutu ni wana atie na prison mais arrêtez Kamere mbala liboso ta kota makala. Alors, ce qui te connaît, mais non, mais il y a parce que Joseph Kabila. Ok. On a Tiaki Costa, nani ministre Luzolo Bambi, nani conseil Luzolo Bambi en matière de lutte contre la corruption. Ndeko Joseph Kabila. Tanga Tieye. Luzolo Bambi a sali nini. Akangi si secrétaire général. Obira na ye secrétaire général ya Habitat.
atie na makala ngambo na kota na makala bakangi parce que asali biloko moko ya ba parcelle ya banini ya l'état asali ngo busoto atie kanyaka ba biloko ba ye bakangi ye na ba fonctionnaire ba tie na makala secrétaire général o ya sport na koso mari bakanga bango awa na parke ka ya matete wana bakanga bango ho na zombela ho na sali boye landa ba trois pamba na yoka o ya développement rural yoka développement rural très bien o ya développement rural bakanga ye awa batie ye na makala tu comprends tokenda bakatumbu wana ko le voyer les infractions politiques tokende kaka même wana sem kaka oyo na régime akabe bakanga ye batie na prison donc état de droit eza volonté ya bakongolais nyonso tozolinga mboka ekende liboso eza te ke songolo pakalanda alinga ya kolakisa bato kayebi ke état de droit. Voilà, je crois que Zikou Kambala est différent. Je crois que Némona Temi na Congo central, je pense aux ressortissants Yakuna. Némona Temi tribalisme mati politique tribale leki makasi. Na otuno mutuna ou répondre à la partie politique, il faut toutes les provinces. Très bien. Voilà. Non, il y a pas de problème mais il dépêche. Voilà, tout est rapidement moi la musique. Alors je crois que qu'on a koloba avant na lobela makambo ya arrestation na Némona Temi. Je crois que qu'on a kolobeleza na yebakate. Nani apekisa ba autorité na biso na mboko yo ba répondre na besoin ya kolia ya peuple te na besoin ya mai na courant salaire. Na kopesa peuple musala na kobongisa salaire ya population. Nani apekisa ba autorité na biso makambo yo ba sala ngote parce que yango nde vie ya mutu il faut tant tozo gérer. Il faut tout bongisa, tout créer d'emploi, tout pesa bana mboka misala, et puis tout bongisi la bana mboka salaire, et puis tout bongisa mai, tout bongisa courant. Net lelo soko tali ville de Kinshasa. Presque ba commune nyonso. Soko kelelo tina ma campagne o ba musicien ba banda ko yemba ke ma campagne. Mais soko ke tina ma campagne na butu kurezate. Mai na ma campagne ezo bimate. Na selembao mai ezate. Na bumbu na bandal même na bandal même na ipene na pigeon auto yoka balobe na pigeon kurezate pigeon maezate. Alors je ne sais pas par contre na biso tang bazo kutana débat ekomi kaka congrès ça maintenant ça devient une distraction to lingi misu oyo camarade Kabundi abimisi na top Congo abimisa ngo po bana mboka bazwa mai bazwa courant bazwa misala pa combattant bazo vendre na idée pes banda tongo tipo ko bazo kabola lipa ya 300 francs ba combattant bazwa misala salaire na bango pesa ya bien pe basoma mapango batamo na bandako ndenge bango to yoki pa professeur Chilombo bazo somba nde loko biso to lingi na mboka yango wana. Alors pona makambo etali ba arrestation mona mboka ngai nazalaka clair population ngi bazoloba wana ke boloba bilobela donc tout ça pe na population moko boye pe faut respect pe ezalaka na bato biso tozoloba bilobela te nous sommes des responsables. Donc ça veut dire que ça veut dire que très bien. Non écoutez makambo tozoloba voilà peuple quand tozoloba awa makambo ya ba arrestation makambo ya ba arrestation ne croyez pas que arrestation et bandit na président Félix Tshisekedi moto akangi kamere. Très bien. Président Kabila azalaki awa soki akangi moto kaka ba opposant ba pesi connotation prisonnier politique ata bakangi yo na viol bango bako défendre moto wana ki aza prisonnier politique. Mais lelo na kamwe bakangi kamere moto moko te ya opposant azoloba ke kamere akomi prisonnier politique. Donc deux poids deux mesures même na niveau population. Bazo kanga bato na moni bakangi ba DGTL lelo pe bazo citer ba kombo bato mususu ba politicien mais na oyo kate politicien moko aloba te opposant moko aloba ke ce sont des na ba ONG à droit de l'homme nazo yo kate ke même bande ko ba ONG à droit de l'homme na oyo kate ke baza ba prisonnier politique bakangi kabere aw na tikeli ko yoka ni Senko ni ONG à droit de l'homme ni ba organisation internationale
baloba ke Kamere aza prisonnier politique batikali koloba ngote. Mais c'est pourquoi je vous dis que par arrestation et bandit côté même na tango ya Kabila on a arrêté les autorités même en fonction. Très bien. Nenge camarade uti koloba wana. Alors pona ndeko ndemwana nsemi. Pona ndeko rapidement parce que l'obéléli Kabila maintenant sous Kalango au tikali au l'obéléli la te place Kabila a kitisa qui Koloa Foufou condition de vie à Congolais bonga ko tangi délesta mais 18 ans Kabila fait mutunom datira tango to qu'est-ce que la ndemo na temi rapidement passer minute ici. Bon je crois que lelo pe soki to tuni ata président Félix Tshisekedi a voyé biso que Koloa Foufou eza place à côté là qui a ngoté par Kabila même dollar eza place à côté là qui a ngoté. Au bino bo limite ça la politique ya individu au lieu de lever la Congo et kende liboso. Donc c'est-à-dire que pour makambo etali ne mwanda Ntsemi. Rapidement minute ici. Ne mwanda Ntsemi ngai naza notable ya Congo central. Naza notable parmi les notables ya Congo central. Alors na Congo central na moni bato ne mwanda Ntsemi policier akufi na maman moko akufi. Je crois 3 personnes. Mais moi, je veux dire, dans ma famille, de commune état de droit, famille à policier wana, famille à maman wana ba koufi, va saisir déjà dossier, parce que faut pas dédommager policier wana, faut pas dédommager ba maman wana mi balé ba koufi, faut pas la dédommager. Et ce qui le lot, erreur monnaie les autres salamaké, na Congo central, to benga na ba ressortissant nyonso. Au bazar bato ya Congo central te. Mais ce qui peut lelo bato musu ba lobi na bandunduke to benga na pe bato ya Congo central. Na katanga pe ba lobi to benga na bato ya Congo central. Na Équateur pe ba lobi to benga na bato ya Congo central. C'est-à-dire to bomi Congo. Il y a un moni article 66 la constitution. Ils ont garantir ndenge Mobutu aloba tata moko, maman moko et kolo bobele moko. Donc Congolais même ya Congo central. Soka azana Équateur, azana Bandundu, azana Maniema, azana Mboka na ye, azana Congo, na carte d'identité au biso to memi. Place moko te bacha, o soki Congolais na place po kota na Katanga, il faut fouta mbongo boy. To Congo eza 26 provinces. Donc mutu moko te à côté lema a interdire ba Congolais mususu avec le mususu, bazana Congo central que va vendre te ba bima. Donc là nous sommes contre Mutamuntu. Merci beaucoup. Voilà. Il y a d'autres choses. C'est le dernier mot. La Mutamuntu ne mwana Ntsemi à revoir un peu combat wada. Merci. Et puis na ba konzi ya mboka. Très bien. Ba kende pa Mutamuntu ne mwana Ntsemi. Voilà. Ba yeba Mutamuntu ne mwana Ntsemi nini yango zo lobela. Parce que na yoka déjà que ba bukanda kuna ye bazwa biloko nyonso ndako na ye na bambongo yango a réclama. Très bien. Merci beaucoup. Très bien. Mon ana mutu wana o parce que il faut na yamba 5 minutes. Voilà, la bombe opima. Merci beaucoup. Développer mboka. Très bien. Moi la Congo émission Sini. Dernièrement na yo tu citer na dossier ya gestion ya coronavirus. Rapidement, aux hommes on dirait théâtre. Parce que déjà toi INPC, Ategai Makaro, Hôtel de Ville, Ategai Makaro, Bambou police côté, Boy Makaro, pendant que la population a la carte de misère. Rapidement. Non, Makamba coronavirus, c'est biloko autour ba. Et là on a banga heureusement je salue la sagesse du président de la République. Et là qui c'est vraiment que aza mwana wa uchi na ba famille ya bisote. Aza mwana ministre, premier ministre fait Etienne Tshisekedi. C'est que akoli na politique na ndako na bango. Parce que eloko balingaki bakotisa ye na mobulu a sauvé le pays et il sauve le peuple congolais na coronavirus. Parce que ce qui congrès lingaki ça le matin. Le 24 avril na lingaki na yebisa batu bozana ba taxi ba bisi botondisa batu ndenge po état déjà salini abu po ici. Culte na lingene ça passer na ngato ke ndeko sambela état déjà césar les sous-souté. Mais ba okoti sango. Mais elo osiko zabui. Coronavirus depuis hier awande inerbe ezobimal. Ezobimisa peza bakambona ngo ke to bande okanisa ke toza avancer tant tozobela Ebola. Mais il faut comprendre que tous les qui sont en retard malgré l'expérience de l'épidémie de Ebola. Parce que regarde, les gens qui sont en train de se faire des spécialistes.
mais bango bazo contenir coronavirus. Aujourd'hui le débat na bamboka mususu c'est comment l'économie en mboka ya pendant période où bato bazo kende misala à temps plein. Comment qu'on résoudre les problèmes sociaux à la population ou la population a confiné na kati ya ndako. C'est ça le vrai débat. Débat ya congrès où bato bazo tia biso distraction à pam. Donc likambo coronavirus population tozo kende kaka nzambe kaka ya kimbango azo aider biso. Tizane to mera to sangisa na citron pour iso pesa immunité. Yango ezo aider biso ba congolais. Mais ceux qui to tika to zela kaka o riposte. Oh boy, mais tozo kufa lokola ba nzoko. Très bien. Voilà, merci beaucoup. Rapidement, mon Congo, Malobonga Munayo. Rapidement, gestion, il y a Makambo ya coronavirus. Est-ce que les autres loba pose avec intimidation, mouyemba intimider peuple makasi. Oh, bajuro tozo kende. Non babato ko mata. Batu bakoku ebo batu babangi mouyembe na bangisa batu makasi. Mais les autres mona batu baza guéri, mais jusque là, ba officialiser dans nos cité. C'est que Congolais pas à mailler les Timbeli Sinda, Timbeli Pe, moi Viximo Boachara ya, Timbeli Aïe, Timbeli la Congo Bololo, Token Nico, moi la Congo. Bon, ngai na yebisa kiyo dès le début awa kenaza patriote na lingimbo kanangai na lingi ba Congolais na ko permettre que mafia ekota na nzela wana o babengi coronavirus. Pour ma façon na moneli na lisu na ngai na ko mo neti moi mafia mongo boye et bandit déjà kokota yango ezosala ke congolais ba bandisiye makasi neti coronavirus eza déjà na ba porte ya chaque mutu. Coronavirus ezali c'est vrai ezali mais ampleur nango na Afrique awa ezosala ke batutu ba kokamo autant na poto ezozwa bana mike mingite autant na Afrique ezosala dégâts. Pour par exemple corona ekotaki na Congo awa ava ba américain bazo yango tala dégâts esali aux États-Unis. Mais pourquoi il s'est hécatombe awa na Congo te? Ba recherche salemi et la kisi que na ba recherche wana ba kisi otomelaka contre palu ba kisi kaka otomelaka contre malaria et la kisi et pas ba savant ba Didier Raoult que ba kisi wana ezaka pe efficace na coronavirus. Qu'est-ce qu'on en sait? Ce qui to belaki yango pe mingi awa mais to benga kayango na ndeke no nazo ka fièvre ya malaria muto asa be Amérique ici tonine on n'en sait pas. Mais ko kende lelo na ndenge ya o na obenga mafia pona ko justifier mbongo o bazui o to kende ko désinfecter Gombe mon Dieu ça veut dire que corona est comme un bâtiment et le na nzoto ya mutu et comme na balabala et comme na ba kiti et na ba bureau na ba je crois bango ba pesi ba congolais nyoso ya Congo kisiwana pour que mutu na mutu a désinfecter na kati ya ndako na ye et comme corona elongwe na nzoto et comme na mur on m'a dit qu'on est pas désorienté tant on a moni ba bali ko désorienté bien là il y a un autre problème il y a la mise sous roche il faut que la vérité il y a mi balé bakamati auto bengi chloroquine Didier au kalobi et biki saka corona bakamati e komi neti mit moko boye tokola na chloroquine na kati ya mboka oyo antibiotique ba azithromycine wana osangi tokola nango donc mutu donc ça ne coûte même pas $5 kisi moko donc il y a le plus simple et comme mythe tango chloroquine yé très bien wapi chloroquine équipe o la coronavirus wana ekomi niwe oh il faut ya na centre moko boye ba vandisi yo ba isoler yo ba déclarer yo mutu ya corona tant bazo bossa na ketango zo déclarer mutu na modèle wana sans qu'on ait vérité comme la France. Pour la France, c'est le lot. Non, préciser, c'est ça. Moi, il y a des choses importantes. La France va démontrer que Moutou Oyo a contracté Corona. 80% de Bango Baza Koutou, Kobi Kassame la Kisi. Voilà, Bazo Robelangote. Bazo Baga, cas de décès. Mais Boni, Bazo Yangope, Babelite, Bakofite, Bazale, Belé de millions. Au monde. Mais na Congo Awa, Bazo Loba. Autant de cas bakawana oyo mutoye pas na bino ou bien bino boluki. Merci beaucoup, très bien. Tout ça ce sont des choses à faire au Lobaville. Très bien, et monsieur Mokozi Mboka a déconfiné Mboka ba bloka ba prorogation wana. Voilà.
atika peut-être na ville à Kinshasa batala ngo batela ba province et ça l'économie pour na mboka de liboso. Très bien. Mboka moka ko pesa mbongo awa. Merci beaucoup. Na Congo ezate. Très bien. Merci beaucoup. Je crois que monsieur Ziku Kambala rapide. Zala kimia. Zela naliki oza posa oloba. Est-ce que yebi ki ba pekisi ba église? Oui. Pour la nini bazala posa ya plus de 20 personnes. Kende na wenza selembao okuta ipiku ya ba mama. Ba ngutu bazala ba na kashite. Kende na wenza ipel awa. Tokolo bageno. Naïbi si président Félix Tshisekedi Boye. Président Félix Tshisekedi c'est un chrétien. Yango naïbi si président Félix Tshisekedi Boye. Et que ministre moko a ko voyager ce qui nani a keka tanga avec 120 personnes. Où est la église té? Église. Les églises té. Maintenant, bino bo bimisika misu église et sambelate. Président Félix Tshisekedi. Est-ce que vous se rendre compte combien de pasteurs au bazar la ville de Kinshasa, des milliers de pasteurs. Oyo église tant qu'église mais comment peut musala na bango? Au bazar na musala na fonction publique. Bazar peut musala na on a traité. Et comment musala na bango? C'est quoi musala wana? Bo pekisi bango basala musala na bango te. Mais na kopo ya coronavirus 45 millions ye bato kopo wana bazo vivre na bana bango. C'est que biso ba pasteur bazo somba bazo kende liboso. Biso président Félix même biso ba pasteur. Politique nini bo bongisi biso parce que faut te foutre ba loyer ya ba église, faut te foutre ba loyer ya ba ndap, faut te foutre ba loyer ya biso moko, faut te laisser bana bo lobby. Biso ba pasteur to sambela te mais to ça la confiné na bana na basi confiné donc to finana. C'est que tant to finani na bana na basi. Donc on vient nini, on met la nini, on coupe na gaso na bandimi na biso te. Le président Fati na yoki ke lumo loba le bela période wana ya biso ba pasteur. Alors à part ça, coronavirus est comme cop parce que s'il vous plaît monsieur Sili. Ngai demande na président Félix César. Il faut te zonge là. Il faut te zonge la parcours nenge zalaka. Nenge président Tanzania sali, mais to respecter ba mesure ya ko sokola maboko ya ko lataka. Mais ça là zonga parce que dans un mois merci beaucoup. Et monsieur Sili. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et monsieur Sili. Très bien. Très bien, merci beaucoup. Le Cola la Suède, la Corée du Sud, ma mesure aux a quitté. Ma mesure aux a quitté la mort. Merci beaucoup. Je crois que monsieur Sili Zikuka. Merci beaucoup. Très bien. Monsieur Sili. Très bien. Voilà, merci beaucoup. Je crois que voilà, je crois que l'Isolo Katia Moka Congo, l'Isolo Katia. Très bien. L'Isolo au Katia Moka Congo, Babetarango, toujours dans les Congolais. Je crois que rapidement, on a 2 minutes. Baba Kiselinga est pas directeur, il y a un programme à Canal Mercure Télévision, héritier ici à là. Merci beaucoup. Je crois, Nazo Bengandeko Jimmy Mangungu, coordonnateur national, il y a ONG. Radok aya rapidement parce qu'il y a un message mobo à Nindi à perception. Merci. Je crois que Tokutali mon collègue à Bandegolanga il prend un Bandegolanga là rapidement pour te mettre au solo la Mwandamu Isolo Nino ye aye biso. Merci beaucoup. Je crois Bandegolanga il solo to anoke nangobo. Journaliste à majorité à opposition. Toza rasu na posa la bangote. Biso posa la biso ezali plus intérêt général ya population. Et qu'on l'a fait quitter pour la nuit. Injustice et ça pour la nuit. Voilà, biti émission, le peuple parle. Mote John Mwanamboka, Sengomakasi ko na plateau na yo. Je pense que demandeur d'emploi baza kolanda biso, baza na sengo komona biso na plateau ya bana mboka kuna kolobela o ezali pe mbela na bango mokonzi mboka pe ayeba koyoka yango. Siko oyeli nini message na ozali. Il y a Liboso Fona Lobaete Nazali, coordonnateur national, il y a rassemblement des demandeurs d'emploi du Congo. Bobaete, Bato Bazali n'a pas si ma casse Namboka Oyo, et Zali Bazangi Moussala. Mais Bazana Balobélité. Alors, Lelo na Kati Amboka Nabiso, Oza Komon avec situation de Kominango, donc Linkolobete vit à demandeur d'emploi et s'empirer les sous-colléca. Parce que tant que tout le bawa, il y a été chômage dans la forme belé, à Komina. Époque où tu as un problème sanitaire, donc tu as un chômage conjoncturel. Alors, Banamboko, Bazana chômage, Badinko Beta Mbela Moko, et pas Mokonzamboka.
soki situation sanitaire eza ko s'empirer yeba que crise alimentaire ndeko ya susu ko bomande batu ko boma. Alors yeba mutu non asala kate problème ya mutu ya makasi za kadaba kolia demandeur d'emploi aibaka koduka chaque jour kolia na ye, mais avec cette crise sanitaire ba demandeur d'emploi bazo proposer le komoko konjamboka ayeba ko mettre en place ba structure moko o ekoyeba na ko relever production alimentaire soki corona koti na nzoto abatu ekoti na mabele na bisote ekoti na bilangate. Alors production alimentaire esengele mata et tango baza komatisa yango ça permettra que ba demandeur d'emploi bazwa accès na o ezali ya kolia parce que ça primordial on a droit ya mutunyo se sengeli alia pe aiba na ko vivre. Très bien, na monique aux vraiment la matière mais na nga canapé sabatu moi flash tous à la mokolo lobby na émission moi na Congo focus à aux na katia plateau.